ko balandi ya émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino bande ko balandi na kolukaka kaka ete to servi bino po ete mboka o ezali na makambo yike na banzete bwali kolanda côté politique ya mboka oyo ya nomination oyo ba Rwanda balingi ko kanga biso la boumbu boko yoka ndenge ne ko ndongwa entre président apo epataki mongolo to la kanda président kasazwa kite pasteur Théodore et voilà telemi siko penza ko tombola lisusu kofunda Félix pe bato bayiki bali simana e pe tomoni lisusu côté mususu balobi bande kwa FCC pe balingi ko tia maboko po ete bango balobaki balongola po ete mona mboka tambwe mwamba azala na transition ya mboka Congo kasi bande ko balandi nini o océan yebisa bilote utakalakala na loba ba deal kasi po congolais alinga kande kona ete congolais alinga kamisala malamu te mais lelo to ko regretter te po nyoso ko komela biso lelo océan kimbangu océan vuluzi océan ibalo eboya mbendo a dénoncer yango avant makambo ekota kasi soki to la bikolo mususu bakolengelenga bakoloba ete ali prophétesse bakolengelenga bakoloba ete ali moto la kolakisa nzela po ete na lobaka yango pe la simekomi kasi ya pasi ezali kokomela biso la République démocratique du Congo pamba te ndeko Michel babetaki lo pranga nzo ndenge basalaka ndeko océan ya koya kofinanga $50 pour la kopesanga poison la kufa kasi ndeko Michel pe awuti ko subir poison pona nini boye na bato bakotelema pona ekolo bokolinga ko assassiner bango pona nini bipai biso bozali vraiment baporamento angola no bondia botarde pono etela RMC ko komela bino la reine Queen Mokiteno Florence Batondo Mido et pourquoi pas Aboule Patre ali no moke to solo na mona mboka José lo mabita la passe yango na kitina ekotala ela lobi ndeko paso ekomelio océan soka yoki akotika te pona kaka lobi éveil pona kaka lobi to teleme yango nde bolingo bomaye kasi biseko océan zali moto akufaka te po nzamba zali mbote mona mbote mama océan mbote na bandeko ba ozoli bako ya Olanda biso tozana kaka poto sola pona Congo mare olobi makambo ekomelinga na nzoto mais nzambe o biso to sambelaka nzambe o ba congolais ba ko sambela pona biso nzambe na ko bunda pona biso donc nalingi so beta scène wana te mais nkolo akumama na pesika nzambe merci. Vraiment kola kumba maboko oka pasi la kati ya motema ya ndeko kasalingaki pe koloba te sangela pe makasi lokola za mobundele ali moto atelemi pola ko chai veille la kati ya ba congolais esengela ka to ya maona biso ko kabwaneza libo etango to kobela boko mona nde to ko sibia bandeko na ngai to longola distraction to bunda mona mboka wali pe na kati ko mona makambo ko leka Félix balingi ba destituer po ete akotambola libanda masano to zona no wana likambango yo yambiango boni pe okoloba nini. Maman océan esengeli oyeba ke esengeli totika na ba principe so tolingi mboka na biso il faut totika na ba principe tokoki kosala makambo te lokola justice ezala ya catégorie moko ya bato na catégorie mosusu ya bato donc justice est riche n'est pas pauvre. Donc ça la de façon que ezana bato mususu famille mususu bakoko toucher bangote ba famille mususu ba toucher kayango. Tant le état de droit ezali pona moto nyonso. Elingi koloba que mobeko ezali likolo ya moto nyonso. Même liboso ya président Fayulu. Même liboso ya ngai oyo Michel Mangala même liboso ya ndeko Chilombo biso nyonso tozali na se ya mobeko tango mwana mboka congolais amoni ke ndeko Songolo Mpakala abuki mobeko ya mboka mobeko pesi na mwana mboka nyonso pouvoir ya kofunda moto ce kotali na article 162 moto nyonso akoki ko tango amoni ke inconstitutionnalité evandi na likambo moko boye songolo ya kofunda président de la république ya kofunda premier ministre tango a remarqué yango esengeli ke afunda ndeko Théodore azali congolais lelo yo bakomi koloba kindeko Théodore azali kabiliste
obiki mboka oyo ndeko Mike nzamba sunga ye moni kanyaka ya mabe kanyaka ezali mabe alandi basafu alandi ba Eliezer po bakolia bamoni mosuni Merlin ti lelo moto abundela ya na boloko mama Théodore Ngoyi ali congolais po bato bele bayebi Théodore Ngoyi te Théodore Ngoyi na 2006 ye moto aportaki Jean-Pierre Bemba pona ko bunda etumba ya 2006 contre Kabila Théodore Ngoyi wana pasteur wana il a dénoncé Kabila même atumba même église na ye balinga kutuba boma ye ay bongo lelo akomi kabiliste na 2011 il a aidé Papa Etienne Tshisekedi même na 2018 il était candidat il a acquis donc il avait coincé nanga pour na makambo ya élection tant bayibi pouvoir ya peuple yo wana kaka mutazalaki avocat ya Martin Fayulu pour que ba défendre intérêt ya peuple ay bongo Mike il est là commissaire kabiliste non ba congolais bolanda Mike te déjà si atie moi eloko na libenga bande ko balandi comme atie moi eloko na libenga rationalité nyonso ebungi moto donc Théodore Ngoyi le pasteur Théodore Ngoyi azali congolais ayebi ke na élection moto alongaki ezali Martin Fayulu o azali président ya ba congolais akeye kokutana na ye po ke atalisa ye likanisi ya koluka ke état de droit ekota na kati ya mboka mama ezali mabe awa yo mama Océan mama Tatiana na mama Joël bokena omona présidente bokutanaki na ye te yo po na yo kaki sango na mituna yo tunaki ye pe opesaki ye point de vue na yo po na makambo oyo ya dialogue ayepesaki yo éclaircissement te bon mama to comme sabino bakabiliste nous sommes où là to na mboka ni le président Martin Fayulu c'est le président des Congolais akoyamba Congolais nyonso oyo amoni ke ayina likanisi ya kotonga mboka ya komona intérêt ya peuple ya koluka ke tozwa état de droit insécurité esila na est même na kati ya Kinshasa sosela bako donc muto nyonso congolais nyonso akoya na likanisi wana akozwa soutien ya président Martin Fayulu akotinda ye sala yango pona intérêt ya mboka mais to comprendre maman Océan qu'est-ce qui est caché dans cette histoire et l'autre ezali caché ezali nini omoni le président Martin Fayulu peuple alingi à un niveau que vous ne pouvez pas en revenir là-dessus ozala qui témoin mokola qui le 22 ozala qui yo témoin non mais c'est ça yango zo mona ke bako bwakelaka ye bako kombataka ye toyebi makambo ne seki okouta bato bayibi mbongo oyo ya Congo bakomi kochango na service ya mal contre les Congolais bakomi kofinancer même bandeko na biso oyo baza na diaspora na oboya kotanga kombo na bango na kotanga kombo na bango ndeko oyo azalaki musicien bandaki kobeta Suède wana Bokechu premier yozo bango te na Bokecho na koyebisa yo mama nous sommes très bien informés nakoya nakoloba na tia déjà mutute na tia mutu bakata il advient que pourra pona Congo ye na yeso moto na bango ako soutenir bango kombo na oyo Sokoko ye aza na collaboration na Katumbi mama
ako pesa bango misolo, bako bimisa misolo, bako tia na mabenga, basomba ba mituka, basomba ba oyo bako salaka wana, ba komi na service ya kofingaka le président Eli. Mission ezali nini? Parce que le président Eli Martin Fayulu leadership na ye eza incontrôlable. Donc mutu moko wanga nango azate. Bazana ba calcul na bango balingi ke ba diminuer ba diminuer leadership na wana ya ko désolidariser ye na peuple congolais. Soki lelo olingi o attaquer peut-être plus na mwana mboka Bokechu pe commandant eso ke bango ba lembongo ya Moïse Katumbi mende kolangai bato bako boma président Eli lokola bemba la Moïse Katumbi bazalité mais comment président Eli azoko kokabwana bango te soki la landizela mwa mokela landi discours ya ndekolanga Bokechu amoni kaka mabeke président Eli oli akendaka kolobaka makambo libanda to landa kuna na Faden esengeli makambo wala ayebisaka yango peuple yango elokola za mobundi ya peuple nda tomboki bongo pona kotomboka to koyebisa président ke to boy lokuta to boy ozala marionnette to lingo ozala bonde komi ale mbongo po baona ya Laurent Sokoko baba na mwakala Maman na koyebisa yo il faut comprendre l'intelligence politique. Ya babanda ko ba makambo banda kala te. Pourquoi lelo yo biso ba Michel Mangala nous sommes très bien informés, maman. Au moins, politique ya mboka oyo yo yebi. Yo yebi. Politique, je dis bien politique ya likolo, biso to yebi. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tozana ba antenne partout. Nous avons des antennes. Makambozo Salema, nous sommes informés. Oyebi, le vrai problème ya ngeza o ngai na ko yebisa yo. Ezali kambo ya leadership. Ezali likambo ya leadership. Nako yelo na likambo wana mama. Komitungisa matena ko ya likambo leadership. Balingi ba tenuer leadership ya mwana mboka Martin Fayulu. Pourquoi? Tanto koloba. Non non. Non. Alobi lokola nini? Président Martin Fayulu tango azongi na Kinshasa awa. Na pesuka exemple moko ya muke. Il a d'abord dénoncé, n'est-ce pas, la politique oyo ezo salema ya ko violer constitution. Il a dénoncé ça. Alobi tokoki ko permettre te na kati ya mboka ba violer constitution. D'abord, bazawana d'une manière illégitime. Bakomi susko kamba mboka na incompétence a violé la constitution. Martin Fayulu aza mokitania papa Etienne Tshisekedi. On ne peut pas accepter que les lois constitution na biso ils la violer parce que nous prenons l'état des droits. Mais yango kasi tokolinga teke ba mabe o yesalemaki et continuer ko salema maman. Il faut changer les choses. Ezate que Kabila a commis jurisprudence. Kabila du fait que a violé la constitution yamboka ko nommé Vundwao kolongola Vundwa na cour constitutionnelle ko tinda na cour de cassation bino pe boya lelo boya susu ko violer constitution na ndenge biso o to kriaki to kondanaki yango lobby violation to kondanaki yango lobby to betrango maboko soki to lobby oh biso. Écoutez, soyons sérieux dans ce pays. Qu'est-ce que nous voulons? Osakoyoka mama Oseya. Donc côté leadership balinga te peuple congolais alingi Fayulu ezali mo pepe ezali tana peuple akolembate peuple azana elongo na Fayulu nako yebisa yo discours nako yebisa yo discours ya Fayulu wana ezali liboso ya mibale alobi boye soki batu oyo bazwi pouvoir ya peuple na makasi et que basali volonté ya peuple te ndenge peuple akolinga l'article 5 de notre constitution o souveraineté sengi ke zonga na maboko ya peuple tokokende kolala wapi na palais du peuple.
Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. Non, non, maman. Non, maman. Maman. Maman, zo discours wana landa yango malamu. Wana eza interprétation batu bapesi. Oui, bozalaki eza interprétation batu bapesi. Likambo na koloba. Zo discours oyo ozali moto. Comment? Non, 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 non. Non, maman. Non. Imaginez que bato tina molili. Maman, ba image ezali te. Tina molili. Te, na podium te. Non, non, to lemba kite. Le problème c'est quoi? Président akomaki na na suka. Oyebi que tango président zo kita, ils allaient à maman au départ. Alors il faut faire cortège wana. Alors tango déjà mituka ya président na coordonnateur résu déjà position. Alors nous essayons que tout soit déjà ba position. Ba konzi. Non 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 non. Ba tant to longwe wana. To kitaki faden. Biso nyonso na président na coordonnateur Mozito to sali cortège to kititi na faden. To komi na faden il y a une réception. Les réceptions il y a faden bon et c'est là qui était pour continuer qui. Le président Mozito azaki obligé a benga biso pe ba proche ba collaborateur na ye to kende susu pas na ye. To kende na bureau privé na ye. Na ba 23h30. To longwe wana ti na bureau privé ba to banda ko zela biso kuna. To komi wana j'ai quitté là à 3h du matin a pesinga bagarde na mutuka e ko tikanga ti ya wana lopango. Liboso anda ko batiki ngai bakei. Na 3h du matin que je suis rentré à la maison. Donc, Tozonga, maman. Oui, oui. Est-ce que eloko so boma batwezani mwa mboko yoka mamuke. Eloko so boma discours ya président Martin Fayulu Madidi. Eloko motu ya alobi la suka. Mais siko batu bayoki mabendenge nini. Balobi boye. Pourquoi ya zolo bake soki bayanoli ete nde peuple bakobima. Siko il faut peuple azela nde bayanola e boko siko soki bayanoli e. Nde peuple akobima te. Problème abatwezani. Non non maman, il faut pas cette information na ndenge ya solo. Alobi te que peuple ayi anol soki bayanoli e Fayulu. Non. Il a zwa oza mopanzi sango zwa discours wana na kosenga yo ti yango po batayoka. Oui, alobi boye. Soki bayanoli volonté ya peuple, bayanoli population te. Parce que c'est la volonté ya peuple. On a eu article 5 ya constitution. N'est-ce pas? So bayanoli yango, bayanoli peuple wana te. Toko siéger wapi na palais du peuple. Pourquoi na suksa wana maman pardon na suksa wana? Parce que oyo Fayulu akobunda pona yete. Parce que ceux qui a bunda qui pona yé, anga sala lokola papa Etienne Tshisekedi. Alobi même tout grand Félix. Asala lokola bango kolobake bakangela ngai mwana wana. Ensuite alobi ke ngai na longo bitumba nazala posa ya imperium. Nazangi imperium to bunda pon imperium mais président Fayulu asengelo kwana te président lobibu il faut to yebaka po bato bele bazo incriminer ye po ba raison na utiko yebisa yo po bakitisa leadership na ye voilà ye lobibu alobi bon bino bolobi ke bino bozui bokonzi ya peuple makasi soki réellement bino bolongaki tokende élection anticipée. Comme ça, Montonyoso Azonga. Ce que Jean-Pierre Bemba est. Oba longola ki na course. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Mozito, même Ngayo pe Michel Mangala. Ceux qui n'avaient pas na bino yo maman, na bande comme sus, balbi ki ah Michel Mangala oyo to lingaka ye mingi, to soutenir to memaye wana. So ba puyenga, nga pe na teli bayet. Montonyoso Congolais pe Congolais nyo salinga tchalibaya. Token élection anticipée, oyo peuple a coupé sa confiance, yoana koma mokonzi ambo. Zayana ebiso sikonde komishe eloko eko boma siko bandeko yangwana pola nini mboka oyo ezala kati occupation loso ko histoire toko kelaka la élection anticipée et sengeli to bunda parce que il faut la guerre poto bengana ba occuper la République démocratique du Congo siko tango président de la République azo senga élection anticipée na mboka ezala occupation Kabila pa ko ya anticipation wana akokota l'élection siko yo qui trompe qui passe ba congolais yangwana yo moko lobi peuple congolais alingi nini alingi
azala libre tout étendu ya République démocratique du Congo ezwa kimia ba docteur Mukwege ba menacer bango boyete na ba kabarebe nani ambassadeur à Rwanda a intimidé biso boyete alobake moto akobengana ngati ko tokele marche ndeko Miché yanola no malamu est-ce que faut ça l'élection na mboko za l'occupation yango préoccupation à peuple. Merci maman. Omoni préoccupation na yo wana et ali préoccupation na biso. Omoni ngai pe nazali enseigner en sciences politiques à l'université de la place. Tona ngai na akolo bango ke toza na biso na combat moko me ba approche ya différent. Oyebi tambo ko bunda, il faut bo bunda na position mon côté. Parce que moyibi akoko zobino facilement. Facilement ko zobino. Il y a plusieurs approches autobengi autobe ba tactique. Il y a cadre, il y a stratégie. Parce que stratégie à mon. Mais il faut avoir des tactiques pour y arriver. L'objectif ici, nous le savons tous, c'est l'occupation qui est en train de nous embrayer. Nous le savons. Il y a, pour que tout le monde bitumba, il faut qu'il y ait une approche moins ébélée. Ce baye awa, kotoyo, bitoto bimi kotoyo. Ce baye kotoyo, bisoto bimi boy. Pour que tout encercle bango, tout kanga bango, tout mettre bango maintenant hors d'état de nuit. Vous savez aujourd'hui, madame, quand on parle on parle de comment dirais-je, il y a la réforme. Nana le bango peke réforme une façon aussi, n'est-ce pas? On peut avoir ses occupants. Je ne dis pas que des réformes, bah ça la dialogue. Non, là nous ne sommes pas là. D'ailleurs, vous avez suivi au solo du président, après ça qui bino compréhension, il y a sorti à prendre d'église, il y a des réformes. Parce que Oyebi Kabila aza stratège. Kabila met son argent, il y a engager même Batumususu ya Libanda pour étudier sur des questions ya Congo, aider pour que faire tomber Congo etika ndenge ezali na désordre wana pour que ko panza mboka oyo. Na ko informer que le Rwanda a 7 centres de recherche oyo ko étudier makambo ya Congo pour neutraliser les Congo. 7 centres. So au moins makambo oyo ya balkanisation, il y a plutôt il y a tribalisme et makas, c'est cette école là. Donc il faut madame maman Océan. Je disais que Likambo Oyo y a plein de sorties à crise pour des réformes. Kabila a tia au monde des institutions wana nyoso wana. Toutes ces institutions là au Kemona. D'ailleurs, audio ya Mende dit clairement na 5 juges na oya tia na cour constitutionnelle. Donc ezala même na ba institution universitaire. Bon là to kotia ngo pena mo panzi parce que il faut tout na ba institution politique. Parce que c'est là où le pouvoir est vendu. Atia Batounaye, pour seul objectif à conserver le pouvoir, Batounaye va travailler pour qu'il y ait à se maintenir dans le pouvoir. Mais ce qui te démantelé, Batouana Nyos, na ba réforme, te démantelé Batouana Nyos tout là. Te assainir yango. Ba Congolais sikoyo. Bah vandi na kati institution wana. Et ça la facile aussi. Non, attendez, j'arrive. Et aux appels à facilité, hein, pour que tout bengana occupation parce que biso ba Congolais, to vandi pe to boutre dehors, ba to ba vandi pour ba vandi sa pouvoir ya Rwanda na Kabila. Obi batu so ba pesa ki ndeko Chilombo moi confiance parce que tant élection est salami batnyo so ba décrire qui même communauté internationale mais ego comme na donne mon ko pepe bino ça va to utika kesika moko pe aza mwana papa Etienne Tshisekedi to pesa moi confiance totale elaye lelo so yoga sur le discours en total elaye nan yoga ngo susu eza susu existe susu parce que confiance va pesa qui est balongo ba monique azo sa na accompagnement azane accompagnateur a accompagner Kabila ti Kabila go zonga na po na pouvoir mais place wana Kabila gozonga na pouvoir té alors non écoutez réforme maman tala na logique oyo
balobelaki oyo bato mosusu balobaki keno bato mosusu balobaki keno oyo Fayulu ake oluka musala. Madame, vous croyez que Moutokola Fayulu, hein? Moutokola Fayulu, azui au conseil des réformes wana. Kabila Roya, Aroya Omega Buso Banaï wana. Yango Tolobi que Félix est en train de faire le jeu de Kabila. C'est pourquoi Monique, Yango Tolobaki, même devant la communauté internationale, quand on va poser des actions, quand on va poser des actes, il y a eu un cheminement des événements. Toyebisi bango, to sa ba réforme, baboui. Toyebisi bango, to ken élection anticipée, baboui na bango. Sikoyo, ceux qui peuplent à Télémi, habituent révolte. Sikoyo, nani yango au fondation Bangalo. Nani yango sikoyo, le fait que non, to sali révolution ou soit to sali nini. Mais peuple souci na ezawana. To boy yango te maman. Mais président, vous savez, non. Moutokolo bango ndenge nini. Parce qu'il a dit, vous savez maman, il faut avoir la lecture politique. Il faut avoir la lecture politique. Quand Moutou déjà, Aïbisi Binoke, Bobongama, Po Toko, Lala na parlement wana. Il a dit, mais maintenant c'est quoi? Ça demande maintenant. Bato yu ba ko soutenir balingi que ils doivent se préparer. Ba o bazana ba moi parce que vous savez que ça la révolution ezaka na munoko boyete. Ezali na munoko boye kakate. Il faut la soutenir. Ah ndeko bakisa biso ata moi 5 minutes ma papa. Makamba ko mamba kitoko yo komo lakisa biso na suka misapi. Papa na régie te sengyo pardon. Makamba kitoko ngoy. Donc ça demande ba préparatif. Au mona ki ndenge salamaki na Soudan. Yo mona ki esamaka na bato capitale tin. Batu babandaki ko ute na ba province. Mitu kezo kota ba oba yelelo. Na tongo na zongi na tongo mususu ba ye. Donc c'est ça qui a fait que révolution et ça nini et réussir. Toko ko fanda kate, je m'excuse. Tobana ko ganga oh ba congolais ba kinois baza ba naïf ba kinois ba kokelo moko te tala likambo bozo salma ba vandi nye ba ovanda nye ndenge nini maman na yebisa yo na émission je pense to sala na yo que Kabila avait deux missions principales et sur ces deux missions principales wana Kabila alonga yango zo mona que et maintenir mboka boy première mission ezaki nini je reprends ça première mission ezaki que à rendre ba congolais dépendants. Pour rendre les Congolais dépendants, c'est-à-dire quoi? Bazo salaire ya malonga te. Yango mona un phénomène mo pao. Au moni mutu kamongo boy bien de façon que azwa moi ba bloquer ata moi 500 francs ba na ba ngolia madesu. Na pourquoi? Sur ces points-là Kabila longa yango mona que ceux qui marchent les lots. Et les lots ko sala ma bien. Mais lobby au moni bandi ko kita. Lobby ko mo et lali. Donc sur ces points ko rendre ba Congolais dépendants Kabila longa. Comment dirais-je moutake marche? Nanda kuna yatiki mwasi na bana nzala. Est-ce que conscience a moutone aux Arabiens? Jamais. Le bas continent. Ah continent? Souci à libota. Ata na famille. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, Kabila a kotisa ba Congolais régime ya terreur ya kubanga. Et sur ce point-là, alonga. Yango mona ko tangu bato abimi marche boy ko boma ko bete ko sala o nyonso ba ko sala ko kanga ko kota na ner kuna ba torturer yo ba sali yo ba ko sala e koti sa pere pa ya bato yango mutu soki amoni kata moi ba ye wana mo ye moko ba nimbango po nini a préserver a banga liwa. C'est ce point-là à longa. Mais il faut maintenant démanteler ces deux systèmes. Yango exercice toujours ça là. Tout ça toujours qu'on démanteler. Yango au monde que lelo oyo. Ba marche tu au sali mamikolo.
omona ba Congolais ba banga société to kende malembe to buna na ba propre effort mais batu oyo ba ko lobaka donc sikoyo to la baba président Martin Famba a des moyens limités, n'est-ce pas, à part être député atika ko gérer lo mokote na mboka we afanda na mwamba mbongo na sala tanga zayaki mokonzi na kobil hein na nini ya ba pétrole moi ba mbongo na nyosa zotiango na service ya mboka. Vous comprenez? A muto a limité bo tambo o senge to sala révolution ils ont senga misolo mais bato yo bazali na posa que ba accompagner ba Congolais si réellement bazana besoin que le Congo. Madame, c'est sérieux. Parce que je dois parler de ça. Je dois parler de ça parce que le président a déjà dit. Nalingi soute que batuba condamner le président. Lobby. Nous devons nous préparer. Nani ango abengi Michel Mangala. Pour yebise makambo za ndenge nini. Et kuna parce que nous là, parti na biso za parti ni. Il y a parti de réveil populaire. J'ai déjà dit. Nani ango abengi. J'ai déjà dit aux gens que to lobby mingi mama océan et comme il attend to poser ba acte ba opposant on a mon côté so le lobby to mobiliser ba ko ya premier jour ba la wana deuxième jour ba vivre ndengeni oyo akoken luki moi pour moi eloko akolia pour na akofa ndengeni. Vous voyez, les gens parlent pour le plaisir de parler, les gens parlent pour na posa koluba mais batala likamute donc réalité sur terrain zate bayozo batuloko bazoba lokola bana mike mais non, nous ne sommes pas des petits enfants, nous sommes des responsables politiques madame. Toi ba responsable politique on ne peut pas des choses na ndenge kaka wabo non bande ko balandi na bande to waliko ke muke la suka po ete ndeko pe santé to ko bimse pe apema makasete bande ko langa makambo ngala lobaki yangoyo. Merci la Trésor Mandala, notre DT, mais s'appelle électrique. Makambo na lobaki Pape Jay, notre directeur des recherches stratégiques. Merci la sango moko comparable émission. Qu'est-ce qu'il a lobaki? Na lobi totika ko condamner, totika ko finga, botika ko incriminer biso makambo to préparer poto si vraiment bolingi Congo, boza la poste ya libération, na lobaki tango yango to sakine Michel Sekama côté. Mais tozo réfléchir pour l'année to sa bato to mona musika. Tozo que le Rwanda lobby. Nani asa tindi misolo poto que le répondre ambassadeur à Rwanda. Poto ça la ba acte. Il faut to ça la mbongo. Yango la solo bango lelo. Lobby tozo kita. C'est quoi nani atindi misolo poto que le kosala quelque chose tozo bimana ba propre moyen na biso. Après boko tu na biso bozongi pona nini. Botika ko biso ka ba masekiko. Papa to komo ke la suka. Likama Rwanda descente lobby. Poto répondre ambassadeur à Rwanda. Maman ana ko beta mbela na ba service à sécurité. Na police na biso na bantenyoso toko kende wana poto atsatake na mutute toko kende wana poto yebisa ambassadeur wana akende atika mboka na biso parce que nous ne pouvons pas accepter nos frères, nos sœurs, nos mamans sont en train d'être tués comme des bêtes na nyama kutu baboma nyama malamu peut-être tout à les réseaux sociaux mais un individu comme ça qui vient d'ailleurs c'est makambo ya lobby eza na bénédiction en Rwanda parce que soki Rwanda Kagame eza na bénédiction en Kagame ete mais déjà si ba sali appel mais bazongisi ye so monique azako pelisa munoko c'est que Kagame na Rwanda batindaki ye po aloba makambo wana yango oyo biso moko ba Congolais il faut toujours la responsabilité na biso toza bato toza na dignité na biso toza na ba valeur na biso à préserver. Nous ne pouvons pas accepter un étranger. Je ne suis pas contre les étrangers. Je suis d'accord na ba étranger oyo bazako respecter ba Congolais. Loko la biso pe to respecta ka bango, pe to ko respecta ka bango. Bango pe sengi ba respecter biso ba respecter mboka na biso. Mais bato oyo bazana ko linga ko zwa biso pamba, biso pe to ko zwa bango pamba. Lobby to kozala wana to ko revendiquer to ya poto attaquer mutute mais to ko kende poto yebisa communauté internationale oza ko soutenir bango que tozali banyama na bango te nani wana ambassadeur wana azonga Rwanda
Pe tokoyebisa communauté internationale pe bango ba Rwandais. Moto moko te ameka ko toucher docteur Mukwege. Soki te mama tokokita makolo wana na Rwanda. Moi je suis en train de dire ceci, l'air ya koloba ici eleki. Tokomi na tango esengeli to poser des actes. Bato wana bakotosa biso soki ba actes ezali poser. Baotosa biso te kana kolobaka pona ko kritikaka poko zala kozalaka ba donneur de leçons. Non. Nous avons étudié. Il y a des gens intelligents. Tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, on a déjà connu ça. Déjà c'est toyebi ba agresseur na biso zabanani ba Rwandais na ba Ougandais. Toyebi. Objectif na bango ezali nini ba balkaniser mboka na biso, c'est connu. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour leur empêcher ba occuper mboka na biso te pe ba balkaniser mboka wana te? Réflexion devant wana. Ezaka na koloba te. Déjà toyebi agresseur, toyebi ye. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Alors, ce sont toutes cessés na koloba ebile. Yango ngai na yebisa ki même bande ko na biso, surtout ba bazana diaspora. Ba créer ba lobbying. Ba créer ba lobbying pour que ba bunda diplomatiquement, ba réussir diplomatiquement pour que même communauté internationale wana ait accompagné biso. Mais biso qui sommes sur le terrain, nous devons poser des actes positifs en allant dans le sens ya kozongi sa valeur na biso, ya kozongi sa dignitaire na biso. Si nous ne faisons pas ça, on ne peut pas rester seulement à koloba loba. Souka na ngozani. Voilà maman Océan. Merci mon amboka la banze pendana awande to souki sipa bate to lobaki la bilo ete to lobaloba te d'Acosta Mondele El Campo, notre corps de la terre. Te tozo souki la partie à mon lobby to baliko ke pa la souka pe to comme la souka pamba te d'Acosta Mondele El Campo. José lo mami na banzo yoki les grandes zenakov, maman Célestine Boyoki, maman nanga Chantal Tambila Boyoki, notre présidente maman Béatrice Loko. En tout cas yako na maman Sidonie po ete babungsi moi na bango peza presque na Angleterre, vraiment tika nzambe vraiment mona bango bisika o enfant propre Rita Mawete azalaka vraiment yako la libota maman Sidonie moi so wana vraiment moi si mobundeli makasi maman ya moto mojali. Assalamu alaikum na ba musulman na nganyo so pe maman Adja Awa mokonzi ya ba maman awa la Kinshasa. Pourquoi pas Anita Babe, il faut pour yo moto Willy classe la classe et la différence. En tout cas na lobi bande kolangai o ezali ko pela lelo ezali bongo moto tangu na lobaka ete totika kolobeke lobeke totika kotala ka bipai na bipai souci la biso yali ete libération ya mboko ezali ko senga misolo pe ba stratégie ebele nyoso bosi boyeba ba makamne so boyebi ndenge to koloba président Michel kasi o etikali sur le terrain lobi to kokende obenga bisolo ba téléphone tozo misolo oyo bana na basala quelque chose pour ambassadeur akite kaka lobi au lieu to fingaka mona mboka éveil politique. Éveil populaire, maman. Populaire plutôt, éveil voilà. Populaire. On appelle ça faire partie là. Exact. Yo simba ba mamat. Yo makambo wana izana maboko na yo. Pour naibi comment vous travaillez là-dessus. Maman, omoni éveil populaire ezali parti oyo et pena pour éveiller ba Congolais. Parce que comme je venais de dire, on a tant parlé. Nous avons maintenant la besoin des actes pour que tu récupères pouvoir, tu zongi sa pouvoir dans maboko ya peuple. So le monde ba mboka ba paya wana ba France, États-Unis, ba pays à vieille démocratie. Et que mboka za ndenge za wana. Parce que politicien mon côté à cause de mboka comme quoi yé. Au monde qui exemple à Sarkozy, au monde qui l'exemple ya o mususu wana nani ba bengana ba français. Pourquoi? C'est ça que nous voulons que mboka na biso pays comment. Et génération o ya biso na bino, ils ont la génération pour que paix sa Congo dignité na yango, bokonzi ezonga na maboko ya peuple. Ils a parti oyo ils ont bunda pona intérêt ya peuple, devise na biso tolobi éthique, efficacité et vigilance. Éthique evandi na kati ya ba valeur. Ba valeur evandi wana. Lelo tala ba mboka nyoso ba paya. Ba koto sa ba congolais te, dignité ba congolais alité. N'est-ce pas? Omoni le kumoyo papa maréchal Mobutu atikela biso.
kilo wana ya bakongole oyo bazalaki respecte bazairois bazalaki respecte lelo kilo wana ezala susu te c'est l'éthique il faut tozongisa dignité ya bakongolais kilo wana ya bakongolais esengi ezonga respect des valeurs sur tous les plans tala lelo bakotisela biso bashege na kati ya mboka oyo tala le comportement ya bato na kati ya bachauffeur na babalabala madame omona meme elo moko te akomi kofinga yo donc to perdre kilo wana bakotiseli biso bakuluna oyo biso toyebi te baye kokotisela biso tribalisme oyo biso toyebi yango te. Donc il faut tozongisa bavaleur quand nous parlons de l'efficacité maman il faut tozala fort et même biso na développement sur le plan social économique sécuritaire culturel donc il faut tozala efficace totombola même tourisme na biso enfin que obi na tourisme mbongo ekotaka donc maman tokozwa ngonga tokozwa pena ngonga ya kuexpliquer makambo nyonso ya suka toloba vigilance mama lelo tala ndenge bapaya bakokotelaka biso awa bainfiltre biso tozali susu vigilante bakozwa biso mama toyeba nani oyo azali nani oyo vigilance peuple aza vigilant na politique politique peut être vigilant donc tout ça ekocréer mboka ekopesa biso lokumu tokomema Congo na développement pe na respect na kilo yango toyosenga bana ya Congo nyonso bazali na mokili basadere na éveil populaire pe tokoluka oyo bazali comment dire on appelle ça partenaire oyo ensemble tokotonga na bango Congo totonga na bango éveil pour que lobiso tozu pouvoir totonga Congo se manifester mboka ezali mboka na biso nyonso voilà courant Kabila na Félix Sekei donc bakoko za biso na plus 243 81 57 94 972 plus 243 81 57 94 972 bakoko melanga même na WhatsApp même na mail nanga y a pas de souci. Bandi ko balandi to bundela Congo tala courant ya Félix Tshilombo. Merci na mona mboka Théodore na musala makaso zali ko sala. Félix Sengeli akende boye. Lolenge ba occupant batayaki sur mesure. Kasibiso la bilo tokuta la mikolo mezali ko ya. Merci encore une fois la Junior Loso mon ami de tout l'état. Merci la bilo nyoso bolanda kabiso lino moke monseigneur leso yankolo. Abou le padre mokolo eloko. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. Nde tokokuta laka. Bye.